La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bandeko na ngai totala ensemble na bino eloko nini oyo elekaki le 21 avril mukolo ya anniversaire ya pasteur Mike Kalambai. Tobosana te ke Peniel alobaki akosala sortie médiatique le 21 avril. Alors le 21 avril elekaki boya koyoka nini oyo elekaki na journée wana, nini o Peniel asalaki et puis nandi a organisaki anniversaire surprise pour na pasteur Mike Kalambai. Et puis tokoluka toyeba eloko nini o Peniel aponaki kaka jour ya le 21 po abima na sortie médiatique na ye likambu nini oyo il fallait aya koloba oyo ezalaki vraiment important. Bandeko nanga makambu eza milai bokoki ko imaginer te. Alors on dit que la binoto landa nanu bolanda vraiment anniversaire à pasteur Mike Kalambai elekaki ndenge nini après tokokota na mozindo ya mama na likambu to ya penza to décortiquer to lobela vraiment eloko nini oyo Peniel aponaki journée ya le 21. Est-ce que Peniel alekaki na réseaux sociaux pour aloba to Peniel alekaki te pour que aloba nani astopaki soki Peniel alekaki te tokoluka toyeba nani astopaki Peniel koya kobima na réseaux sociaux. Bandeko nanga likambango eza mbutu likambango eza vraiment matata wana ezaki anniversaire surprise ya pasteur Mike Kalambai akokisaki 45 ans. Pasteur Mike Kalambai a année ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo bona bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker okosepela Tikoko Kisa 45 ans na ye le 21 avril. La famille n'andeng moka bien karande boyebi a eza place bozora vraiment d'information na bino ya kitoko pe ya solo makasi. Alors na pesi mbote na bandeko nyonso bolandaka Irsil Botelwa TV. Bonjour bonsoir yango dépendara na ero kolanda biso karande boyebi a tolobara toujours bonjour bonsoir et dépendaka vraiment na ero oyo okolanda Irsil Botelwa TV. Dona ero kolanda biso ndoko yebo rozwa bonjour
Topé Okozwa, bonsoir. Bande Wananga Nzambalola Pambola Bino, si c'est la première fois que vous visitez Ursule Botellois TV, en tout cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tolobara toujours. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et puis quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir de nouvelles sur Ursule Botellois TV. Bandero nanga ti la biso j'aime bien na esprit moka bien en tout cas soke la biso j'aime bien nzambalola ako pambola yo wana ka nde tolobara bien mo boyebi tolobara toujours tango zo partager kende vraiment na Facebook, partager na Facebook, partager na Messenger, partager na WhatsApp, partager partout. Tindela baninga lien bayeba et le kwango eza nini. Alors, sans plus tarder, les amis, nanti que la bino siko to landana nous anniversaire et les kaki ndenge nini après tokoya siko yo hehe tokoya siko kolobela likambwango wapi Peniel Samba. Alors, bande konanga sans plus tarder to landa.
Bandeko nanga wana bouti kolanda anniversaire surprise ya mama na ya papa na biso Mike Kalambai. Alors anniversaire surprise basalela kiye na batu ya majabu ka ndebino mo bomoni couple bondo bazalaki wana bomoni batu nyonso bomoni ba Rosini Kaiba bomona ki vraiment batu oyo esengela ki bomona bazalaki wana. Alors, anniversaire ezalaki organisé par Madjabu car binomo boye bidon bango bakoma na bango nyonso kaka Madjabu. Alors, côté wana pena mingi ya kolobela ezate bomoni déjà ndenge et les kaki. Alors, Peniel Samba azaki na posa abima azaki na makambo oye alobaki akoloba mais akoloba yango kaka le 21 avril mukolo wapi oye aponaki pona sortie officielle ya ba livre na ye. Bato bolandara biso, bato bolandara Ursil Botelo ya TV, bato bolandara vraiment histoire ya Peniel, do bato bolandara vraiment histoire ya Peniel. Peniel Samba alobaki a osala sorti akobimisa album nini livre na ye pardon, akobimisa livre na ye mukolo ya le 21 avril, pe le 21 avril wana a osepela ensemble biso na bino tozala wana pona ko souhaiter pasteur Mike Kalambai joyeux anniversaire. Mais likambu yango esalamaki te. Pourquoi Peniel abimaki te bandeko nanga makambu ebimi tala ebele o bokoki ko imaginer te. D'ailleurs na pokwa awa ceux qui na pokwa te c'est que lobi to la bino ba prophétie nini o ebimi pona Peniel eta nini o Peniel azanango pour le moment na sur eza vidéo mobimba o to la bino na pokwa to lobi na tongo yango bomona oloba toujours na bato bo sabona tango sabone na chaîne na biso ko bosa na te activer cloche de notification. En tout cas, tango zo s'abonner ndeko nanga activaka déjà cloche de notification pour que ozanga te o ratete nini oyo tokoyela bino awa. Histoire ya Peniel na pasteur Mike Kalambai eza histoire moko internet ici et baya do lelo ata Peniel aye alobi azobimisa biloko asika nazobimisa ba video ya sika nazobimisa boye na mutu moko akozwa ngo soki passe na mutu soki ndenge nini azate. Parce que eza elo monde balobaka filme o total ango déjà deuxième loko moko o toyoka tobaya eza na bato belé o bazilela ki live a Peniel na mokola le 21
Le 21 mututu azaki na téléphone pona cause la live ya Peniel, je vous dis. Mututu azalaki na téléphone na maboko pona cause la live ya Peniel. Bao basé la coordinateur bazalaki wana na ba ordinateur na bango. Mututu azalaki wana pona cause la live ya Peniel, mais on dirait Peniel bato musu ba yeko ba Peniel asakane biso. Peniel abimite pona nini. Peniel bapekisaki ye kobima po azalaki na ba bombu oyo alingaki aya koloba oyo ezalaki pena soki alobi yango mabe ekoti. Azaki na makambo moko o esengelaki te aloba. Bino bobo moni livre fallait bimame et bimite. Pourquoi? Parce que ezo zela kador azaka na stand-by tozo zela na biso. Na bino bato bolandaka biso. Toza toujours cause la livre ya Peniel. Mais boye bake livre oyo Peniel akobimisa. Eza na ba vérité mosusu eza na kati oyo Peniel aloba te. Toyeba ke livre o Peniel azobimisa ba vérité mususu o alaki biso ke ekobima na kati. Eza ba vérité moko nanu alobi te. Nanu aloba yango te. Alors nyonso wana alobaki akobimisa yango kaka na livre na ye. Mais toka mwa kika journal lobi Peniel abima na ye te, en tout cas aluki kimia, aluki na ye kimia avandaki na ye abimi na ye te po aboyaki abimisa na ba kombo ya pasteur Roland Dalo na kati. Po bino mo bolandaka intervention na ye, bolandaka interview na ye pardon, interview na ye alobaki ke na ba apôtre Roland Dalo bazana kati, ba mama Sandra Mpuyi bazana kati, ba Deborah Lukalu surtout Rosini Kaiba. Alobaki bien batuana nyonso bazana kati, batuana nyonso bazaki na kati ya livre. Dans la livre na ye a épargné mutute. Na livre ya Peniel a épargné na ye mutute. Donc mututu ana kati ya livre wana. O nga na lobaka boye, o nga na salaki boye, o nga kutu na contribua. Donc mutu nyonso yebi ke o contribua li loba na yo. Na séparation ya Peniel na pasteur Mike Kalambai. Muto nyonso yebi ke olobaka mabe, o otindaka message, o olobaka boyeba ke kombo na yo eza na kati. Do ba kombo na bino nyonso eza na kati ya livre ya Peniel. Do bato bazelaki le 21, soki Peniel abimisaki na livre na le 21 te aboyaki na po azalaki informé ke pasteur Mike Kalambai ba osela fête na majabu. Azalaki informé nango. Alors biso nyonso tozo zela kaka jour nini oyo ako lancer lisusu po yemoko nda lansaki appel wana, yemoko nda lansaki message wana ke ako bima mukolo ya le 21. Alors le 21 ndenge leki abimite nanga nabino tozo zela toujours yemoko aya lisusu kopesa biso message. Aya lisusu ko lancer message ke akobima jour tel. Do yango wana nangana bino tozozela. Restez toujours branchés na Ursule Botola TV pour que tangu message wana ezoya mutu moko te azanga yango. Bomoni bino moko pasteur Mike Kalambai na bana na ye vraiment bazalaki ya kosepela na anniversaire ya papa na bango. Tomoni ndenge bayaki bayambi papa na bango. Touti komona pe message ya Shadai asalaki message moko pona papa na ye, atangi discours alobaki penza esepelisaki papa nyonso zaka na sengo ya omona mwana na ye ya koyoka surtout mwana na ye. En tout cas esepelisaki papa na ye, discours elekaki bien, biso tout tomoni. Soit na biso ezalaka pasteur Mike Kalambai soit azonga na Peniel, soit azwa mwasi moko malamu o akobokola mwana na bana na ye. Yango nde ezalaka suwe na biso. Mutu tu asuetaka yango. Séparation ya pasteur Mike Kalambai na Peniel eza séparation moko oyo et ça là vraiment passé et ça là vraiment communauté congolais passe bato belé bayoka passe pour na likambu yango. Alors batu ebele basuetaka pasteur Mike Kalambai na Peniel soit bazongana soit azwa mwasi o akobokola bana na ye. Balintolingaka soki mwasi na mobali baboyanaki dès que bana baza mikie
papa il faut azwa mwasi tangu bana baza mikie po lobi ekoma teke o mwasi asalaki boye azongisaki boye amemaki boye akendaki nango boye pour que lobi ekoma te yango bomoni batu basepelaka zwa mwasi tangu bana baza na mikie mwasi nde aya encadrer bana ye moko tangu bana baza mikie po mwasi ye moko encadrer bana tozalaki na posa ndeti nga pena personnellement nga nazalaki na posa soki pasteur Mike Kalamba ya bande ko o koro problème obe bazonga na mwasi na ye totie pena tibau à part po tolobara o tibau ezalaka me tibau eza likola yesu masiya te malgré eza bokoko o tokoyi ko néglige te me nzambe ana mo likolo ya tibau wana yango bomoni tosuetaka vraiment soki bakoluka bazongana mpona babokola bana bango eozala nango mabe te ta bana lelo batikalaka bango moko boye na papa na bango bana bakoma kaka nyonso boye bango moko na papa na bango tomonaki anniversaire a Shada elekaki anniversaire surprise o baselaki Shada elekaki natiela ibino pe ba image to monaki lolenge ni pasteur Mike asepelisaki mwana na ye me mama azalaki te mama azalaka toujours important surtout na makambo nyonso o elekelaka bana mama azalaka toujours important nayokaki pasi na motema kotala penza mwana ya pasteur Mike Kalamba nani kotala Shadai mokolo anniversaire na ye kotala ndenge elekaki omoni ke mwana azalaki vraiment na esengo azaki na esengo omona batu me azaki vraiment na esengo penza ya ndenge esengo ezalaka te pourquoi parce que mama na ye azalaki te en tout cas soué na biso neti nga soué na nga ekoma penza pasteur Mike Kalamba azongana na ye na mwasi na ye bazongana babokola bana bon pour le reste nzambe nde ayebi pasteur azalaki publié Peniel pas azalaki publié malgré nga nazongela koyebisa bino publication o ba publiera pasteur Mike Kalamba nga pena na tsaka na ngona mutute pona nandimaka na nga yango te à vrai dire vraiment nandimaka na nga yango te alors soki bazonga na babokola bana bango eozala pe malamu eozala mabete eozala vraiment malamu eozala mabete po lelo nde tokoma komona bakoma o koto et ça la vraiment bien te na bana et surtout Zion azana no mukie Zion azana no mukie aboko mi epa papa na absence ya mama yango bomoni Peniel akoma na er moi akoma ko péter ba plat po anini bana na ye bazanga ye do amankara bana na ye amankara bana na ye azangara vraiment bana na ye donc amankara bana na ye azaki na posa wana abokola bana na ye posa wana ezalaki mais malheureusement makambo tomona na mokili kaka ndenge batolobaka ba conséquences ekorigera mieux que ba conseil bango mibale to nga koma opesa faute na bango mibale na pesa sous faute to pasteur Mike aza na faute to Peniel aza na faute bango mibale ba na faute po bango mibale bazalaki vraiment na maturité te soki bazalaka na maturité bango mibale balingaka baboya na te do bango mibale bazalaki na maturité te o eleka alors nzambe kaka ayebi esika nini oyo azokende na bango bande onanga wana toyaki vraiment kolakisa bino lolenge kani oyo anniversaire ya pasteur Mike Kalamba elekaki alors bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager ba o bozaki kozela live ya Peniel toza toujours na standby na ngai na bino toza toujours kozela toyeba eloko nini oyo abombelaki biso et puis toyeba eloko nini oyo akokoma na livre na ye toyeba surtout na livre wana balobeli nini eloko nini oyo eleki oyo nini o elekela ye na libala o alobate o abombaki aloba yango kaka na livre alors bandeko na nga so ezambala liboso koti na chaîne na biso kande tolobaka abonnez-vous commentez likez partagez donc partagez biso na Facebook partagez na WhatsApp partagez na Messenger nzambalola ako pambola bino bandeko bolingaka biso boyebake biso pe tolingaka bino donc tango koti na chaîne na biso tango zo s'abonner activer surtout cloche ya notification pour que mbala sima olanda eloko nini oyo eko leka awa ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki yesu masiya a zongite telanga j'aime bien selanga partage kuba et ozala malamu mingi tokutani à la prochaine bisous bye.
sens vraiment touché au plus profondément par ce geste combien grand et louable que le Seigneur vous bénisse et vous les rende sanctuaire. En tout cas, merci énormément pour ce jour. Laissez-moi vous dire que j'essaie de retenir un peu mes larmes. Vous avez vraiment fait ma soirée. Aujourd'hui, c'était pratiquement une journée. Je m'étais dit que je vais passer en méditation. J'ai pris le temps dans la journée de prier le Seigneur. Voilà. Hier, j'avais mes parents, papa et maman, qui sont rencontrés comme ça, se sont improvisés au bureau, qui me proposaient de passer à la maison aujourd'hui, d'amener quelques colis avec nous. Je lui ai demandé, non, je ne veux pas les prendre parce que je sais, voilà. Parce que très généralement, dans nos églises, c'est des surprises et des surprises. Si je veux vraiment que ce soit sobre, que je sois seul, loin de tout le monde. Mais merci, énormément merci. Merci papa, merci maman Marie, merci à mes frères et sœurs de tout ce qui est là, que Dieu vous bénisse. J'aimerais encore une fois dire un grand merci à papa et maman. Papa, grâce à maman Rachel pour vous être déplacés jusqu'au Seigneur. Alors que j'étais réveillé, vous étiez avec nous, et vous m'avez parti. Merci beaucoup, merci à vous tous. Je voulais d'abord particulièrement dire merci à deux personnes qui sont très chères. Elles sont ici présentes. C'est mon papa et ma maman. Papa Joseph et maman Marie. Regardez les sentiments de tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes mes héros. Merci énormément pour ce que vous êtes tout le monde. Merci encore pour ce jour. Comment je vais formuler ça? Merci pour autant de reconnaissance. Mais même quand j'essaie d'imaginer qu'il y a plusieurs groupes après conception qui peuvent se décider d'avorter. Mais ça n'a pas été le cas avec vous. Vous m'avez aimé alors que j'étais encore à mon âge, je veux dire, embryonnaire. Mais embryonnaire, là, vous avez cru en moi. Aujourd'hui, c'est un monsieur. Je peux vous aider. Je veux entendre la prière de Papa Grâce dire que c'est une grâce aujourd'hui qui bénit plusieurs personnes. Cette grâce est passée par votre voix, votre canal. Vous l'avez encadrée aujourd'hui. Elle est utile, j'essaie de l'imaginer. Pas seulement pour l'Église, mais pour la nation. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup, papa et maman. Soyez bénis, merci. Maman aussi, je sais que c'est elle qui a généralement, quand on réunit son comme ça, c'est elle qui a la meilleure foi avec Dieu. Merci beaucoup, maman aussi. Toi aussi, tu étais dans les coups, comme d'habitude. Alors que j'ai toujours cru que tu es j'ai toujours cru que c'est toi qui as vraiment ma petite soeur de cœur. Et pour une fois, tu m'as lâché. C'est pas grave. On fait signe que la bouffe est prête. On va aller se servir dehors, c'est ça? On va aller se servir dehors. Après, nous le ferons suivant l'ordre du protocole.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.